Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ba diaspora bisika nyonso partout bozwami pona kolanda magazine bonda ekolo o ezali seul magazine d'actualité et pesa kabino ba information ya kitoko pe ya solo et kambami na yemo ko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso ya mokolo ya lelo na élément oyo boyeba que début ya ba travaux préparatoires ya table ronde sur état de siège oyo ezalaki décrété na ba province ya Nord Kivu pe Ituri et bandaki mokolo ya lundi 20 juin na Kinshasa tolanda reportage oyo. D'après document oyo ezalaki annoncé na primature, oyo ezalaki signé et pa ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, ba travaux préparatoires ya table ronde sur état de siège, oyo ezalaki décrété na ba province ya Ituri pe Nord Kivu, et bandaki mokolo ya lundi 20 juin na immeuble ya gouvernement na place royale na Kinshasa. Quelques membres ya gouvernement, ba kokis ya ba députés nationaux ya Nord Kivu pe ya Ituri, na ba officier supérieur ya FRDC, la police nationale congolaise PNC na Mukuse, pe na ba personnalité tant civile que religieuse, bazali attendu na rencontre oyo pona ko qualifier situation ya urgence na ba province mibale oyo ezali concerné. Na part na ye, ministre ya communication pe média Patrick Mouyaya a annoncé le 13 octobre 2022 que table ronde oyo eko décidé à venir ya état de siège na ba province ya Nord Kivu pe Ituri et sengelaki ezala organisé na mois ya novembre ya année passée. Na date oyo évaluation et salemaki te pe yango ezalaki prévu et salema na année oyo ya 2023. Na titre ya rappel esengeli toyeba que président ya République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dirigé le 4 mai 2022 na Kinshasa réunion moko ya évaluation ya état de siège oyo ezalaki instauré depuis le 6 mai 2021 na ba province ya Nord Kivu pe ya Ituri. Na occasion yango chef de l'état annonçaki que ba ko organiser na mikolo oyo ezali koya table ronde moko pona ko décider avenir ya régime exceptionnel oyo pe yango etikalaka ko salema te na yango ba décider ko banda yango na mois oyo ya juin 2023 yango biso awa to betisi kambunda. Ba député provinciaux ya Congo central ba déposer ki pétition contre des membres ya bureau pe ba exiger départ sans délai ya Jean-Claude Vwemba na Bilin Tumba. Reportage ya Rachidi Mpangi. Mokolo ya samedi 17 juin 2023, pétition morezalaki déposée na bureau ya Assemblée provinciale ya Congo central o visé des membres ya bureau Jean-Claude Vwemba na Bilin Tumba o azali rapporteur adjoint. Parmi ba greffe o ba soulevé contre bango, incompétence, détournement des fonds pe violation ya règlement intérieur. Selon ba député pétitionnaire, éthique na déontologie eza respecté te na kati ya hémicycle. Na déclaration o basalaki bazako exiger départ sans délai ya Jean-Claude Vwemba na Bilin Tumba. Pe basengi na vice-président Samuel Nimbi a convoqué plénière pour la suite ya ba activité parlementaire kolandisama article 30 na 31 ya règlement intérieur. Affaire oyo eza à suivre. Biso te betisika kambunda. Na Nord Kivu esengeli toyeba ke bazui compromis moko entre province ya Nord Kivu na ba opérateur pétrolier na likambo oyo etali perception ya taxe conventionnelle pour na reconstruction ya province tolanda élément oyo. Depuis mokolo ya dimanche 18 juin, calme moko apparent eza ko régner na zone ya Tongo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Quelques habitants ya Bushuli ba se déplacer qui vers Tongo centre suite ya ba affrontement oyo eza ko s'opposer depuis samedi entre ba rebelles ya M23 na ba groupes armés locaux. Ba viola combat et salemaki mokolo ya samedi 17 juin entre ba rebelles ya M23 na ba groupes armés ya autodéfense
na ngomba ya Bishigiro na village ya Bushuli. Selon certains habitants, ba détonation ya ba armes lourdes pe légères oyo eyokanaki mokolo ya samedi esalaki panique ya makasi na population locale. Na yango accrochage mosusu oyo esalemaki entre ba rebelle ya M23 na groupe ya autodéfense oyo bazali kobenga Wazalendo ezalaki signalé na tongo ya même mokolo ya samedi 17 juin na localité ya Kirumbu na territoire ya Masisi. Yango biso awa tubetisi Kambonda totikala na Nord Kivu esengeli boye bake population ya village Bushuli ba se déplacer ki suite ya violent combat oyo esalemaki mokolo ya samedi 17 juin entre ba rebelle ya M23 na ba groupes armés ya autodéfense kuna na province ya Nord Kivu. Tolanda élément oyo na bokebi nyonso. Ba opérateur pétrolier pe na province ya Nord Kivu bayokanaki na likambo oyo etali perception ya taxe conventionnelle pour na reconstruction ya province. Décision oyo bazwaki yango mokolo ya samedi 17 juin na Goma suite ya réunion moko esalemaki entre ba opérateur pétrolier na conseiller ya gouverneur chargé ya reconstruction. Ba participants batalisaki que non paiement ya taxe oyo eza ko perturber ba travaux mosusu. Par exemple na ville ya Goma, conseiller ya gouverneur en matière ya construction David Kamuba a constaté que construction ya voirie urbaine et pas ya société congolaise ya construction bastopaki misala na axe mosusu suite ya baisse très sensible ya recette relative na taxe conventionnelle pour na reconstruction. Selon ba source mosusu, au moins 4 grands opérateurs pétroliers bénéficiaires ya ba exonération baza ko contribuer te na taxe oyo pe bazali ko faciliter entrée frauduleuse ya ba produits pétroliers ya ba opérateurs mosusu. Situation oyo eza ko justifier interpellation ya président ya association ya ba pétrolier ya Nord Kivu. Na yango esengeli toyeba que depuis décennies mokonde taxe provinciale oyo ezalaki institué pour la modernisation ya voirie urbaine notamment na ba ville ya Goma, Beni pe Butembo. Pe yango emati lelo na 60 francs congolais soit 0,02 $ par litre ya carburant na importation. Yango biso awa to betisi Kambonda. Jacob Mwambanzete Yambila président ya base Kingabwa yepe azwaki jeep parmi 32 jeep oyo Jekoko Mulumba vice-gouverneur ya province ya Kinshasa akabolaki na compte ya fondation na ye. Tolanda reportage ya Alain Dewa. Debout! 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 Nous soutenons le ministre. Ndeko ya Congo, boye bake kozala bolingo epesameli epe bato nyonso tute. Botala ebele ya bato oyo bokotulanga ezali wapi. Boye bake awa tozali na Kingabwa na mabele ya yeboko le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa soso ya mboka Gérard Jekoko Mulumba oyo asangisaki batu ebele le 17 mai na cadre ya causerie contre ma base na e. Le 17 juin na cadre ya causerie contre la population na ya Kingabwa. Mais tellement que amesala kosala ba action ndenge na ndenge ya kitoko boye bake ayaki na mituka ebele o bozali komona 32 jeep penadi moto akabelaki batu ofele lokola azalaka président d'honneur ya base Kingabwa pe base Kingabwa o ekumbela maka epa ye moko Jacob Mwambanzete Yambila le président botala pe ndenge président Jacob Mwambanzete pe a bénéficiaki jeep moko na cadre ya promesse oyo Gérard Jekoko Mulumba soso mboka apesaki ye esali kitoko population ya base Kingabwa basepeli komona ndenge le président Jacob Mwamba azwi jeep po a mérité yango na misala ya kitoko na makama kitoko oyo asalaka po toujours na cadre ya soutenir ba action ya Jekoko Mulumba soso mboka vice-gouverneur ya Kinshasa. Bino moko boyokana eloko oyo ndenge bandeko base basepelaki liboso ya kamera ya mbonda ekolo. La journée moko inoubliable oyo etikali na kati na mitema na biso pona oyo papa na biso Jekoko Mulumba asali pona
nkona oyo toivuti kokweya lelo eboti lelo nzete ya mbila oyo asangisi biso banso boye na katikati ya base de Kingabwa lelo oyo toye ko remercier ye to remercier susa mingi na kado oyo apesi biso na kado yango tondimi te tondimi ke kozala kaka po biso pe tokotikala kaka na ye seko na seko topesi vice gouverneur na biso ba merci ebele na oyo asali mpo na président biso Jacob nzete ya mbila oyo alonaki lelo tobuki yango tozwi yango na bakado apesi biso mutuka topesi ye merci mpe topesi président na biso merci ba merci ebele. Merci beaucoup messieurs journalistes. Natoni bini botondi le leng na lobaki kuni na meeting na pesi ya liboso merci pa ya Nzambe. Na pesi merci na excellence Jacob Mulumba Soso Mbok. Na pesi merci na la comité ya Likwanza. Na pesi merci na bani ya base Kingabwa nzete ya mbila. Natoni botondi na mon ami cofondateur Alendewa oyi butuna mo to bitumba wuti musika. En tout cas très bien. Merci beaucoup à Albert Bokete, moi qui suis conseiller spécial, na Waito Sali. Pour la journée des commentaires, nous avons le vice-gouverneur. Vive le vice-gouverneur. Vive Fondation Jacob Mulumba. Vive Mitoteli Kwanza International. Vive Bazekabon Zeti Yambila. Oboya ngosali yomboka. Ezali kitoko komona ndenge baski ngabwa bagope ba mérité ya bango bazi chupila bango pona cadre ya misala kitoko o basala ka ko accompagner so mboka mwana mboka le président Jacob Mwamba continuez toujours comme ça la musala kitoko tala lelo eboti mbuma ya kitoko pe osili futi ya malonga awa biso mbonda ekolo to betika ka mbonda poto moni biloka boye kaka ezaka pa Gérard Jacob Mulumba oyo azali président l'honneur ya base Kingabwa pe esengona e mon livre vraiment la base Kingabwa debout base Kingabwa debout base Kingabwa debout 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 nous soutenons le ministre Jacob Mulumba Soso Mboka. Population ya quartier Mombele na commune ya Limete bayambaki Mama Dostine Ditobe, présidente ya fondation Dostine Ditobe avec un partenaire idéologie. Reportage lisusu ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boye bake tangu ifweni tango yo oza kolalaka soi-disant la fondation na ya Kidiba yebake la grande dame Mama Botaou Mama Motema Bolamu yemoko Mama Dostine Ditobe azali kosaba installation ya fondation na ye Fondation Dostine Ditobe partout awa na kata ville province ya Kinshasa botala lelo ezalaki ya koyinda kaka ndenge boza komona ba image akitaki ye moko depa la base na ye ya Mombele esika bayambaki avec impact na idéologie botunanga ezalaki wapi tellement Mombele ezali munene ase focalisaki mingi na mokolo wana epa ya bandeko ya avenue Mpila pokuna bazalaki ebele plus de 500 personnes kaka pona kozela ye bayamba ye bazwa idéologie ya fondation Mama Dostine Ditobe oyo eza kokumbela makambo kitoko avec impact na idéologie tala ndenge azali kokota yoka basifle bayambi ye kitoko tellement que atambolaka toujours le message moko ya malonga oyo esengeli ya ko changer vie ya population congolaise en général baye ba mingi développement tolongwa na makambo oyo bisenga tolongwa na bakuluna ye moko azwaki temps ya kosolola na bango moko na moko apesaki idéologie na ye kaka nde bozali komona atamboli asolo na moko na moko azwi makanisi na bango. mutakotia azati pe kura baninga kure se zongi to kenda sima kura ezati ka mwaka betikali ya ndabo esuki kuna lokola azalaka Mama Motema Boboto na cadre toujours ya fondation Mama Dostine Ditobe ye moko a promettre bango et surtout que message na ye mingi ezali pe ya cadre politique ya ko accompagner Mukwa Tondolo le chef de l'état Félix Tshisekedi à travers fondation Dostine Ditobe pe na parti politique na bango CRD ya mwana mboka Christophe Mboso Kodia Kwanga le président ya Assemblée nationale bino moko boyo kelanga eloko oyo tellement ba mama ba sepela ki ya trop ndenge nini babetisaki mbonda binde tomoni Mama Dostine tomoni ke tomoni Moïse
puisque toza na courant te toza na pont te. Et en plus, ba maman veuve bazalia wa ba mama mikolo muta soutenir ba mingi azalité. Yango to moni maman d'Ostine wa to sepeli to moni que tozui Moïse aye à soutenir biso. Pour la koya ya maman la biso na bisika oh vraiment on a aimé. To sepeli makasi, j'espère que zamba la soukate ya koya lisusu et va revenir encore to sepeli makasi. To yambie vraiment ndenga le but que to simba yeka na maboko yepe ko simba biso. To sepeli makasi vraiment to esengole ki ebele. Tellement que mission nae ezalaki yako installer fondation de Sinjitobe abeta mandataire ye moko bo azwa zéro. Mama nyonso ya kote balele linga balobi mama ndenge nini tozo mona kote na biso ata mama moko alekite mutu alekite ngana yebisi bango ke non bomona pasi te lokola nga moko na mwana mumbele na kosala nyonso na ya ko visiter ba pont na problème ya courant o ba mama bazolela awa bona makasi na nga moko na kokoka te mais avec l'union fait la force na kokoka puisque normalement c'est comme ça à chaque fois j'ai toujours dit normalement je dois faire tout pour parler avec mon président qui est M. Christophe Mbosio. Et lui, c'est mon président moral. Mais je dois voir aussi avec notre président de la République démocratique du Congo, M. Félix Béton, de la façon que ma maman, Bana, Batunyo Sobazo, la likambo insécurité, ma casse na kacha mumbele. Ezali kitoko, comme on a dengue maman dosi jitobe, à kota ki mumbele, bayambie kitoko, azuba désirata la bango, azuba problème la bango, pe alobi. Akoko misango epe acquis des droits oyo ezala makasi na la cadre de fondation yemoko ako réaliser yango po azamona mombele ya tongo de manière que mombele pe ezo développement kitoko biso mbonda ekolo magazine d'actualité to betele mbonda vraiment eyokali kitoko pou sango na eke musika. Mbonda Ekolo agence azako benga na mutu nyonso oyo aza na reportage na ye conférence mariage topé ba activité ya ndenge na ndenge ezala politique topé na église benga bango bako saila musala avec professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. École primaire Mama Buka na Kasongolunda na province ya Kwango eza na eta moko ya mabe makasi ba leader ya Kwango boza wapi bosala quelque chose. Ndeko ya Congo ezali monene toyebaka te soki pe esengeli tosala nini pona ko participer na kobongisa 145 territoire oyo mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi azali kosenga. Awa tozali na Kasongolunda na province ya Kwango ndeko na ngai na 21e siècle oyo ya kokamwa école oyo ebibisa ba leader ya ndenge na ndenge tala ndenge ezali ko fonctionner na matiti vraiment epesi pasi komona ndenge caméra Mbonda Ekolo etambola kiti koto oyo poto sala ba reporter ya solo toye ko découvrir eta oyo bana bazali kotanga toyebite topesa ko kombo nini po ba leader ya Kwango baza ebele bamonaka école ope babima awa mais batikala jamais kosala tout koto yo pona koluka kotia école oyo na ba eta oyo ezali kosengela awa soki vula ebeti amame toyebite soki bana batanga kandenge nini esali pasi yoka
ndenge ba autorité école ba betisi mbonda. École oyo tozana ba problème ebele. Infrastructure eza mabe. Ba ban vraiment eza mabe. Bana bazotanga na ba condition moko mabe. Tozo lité to sala tozo bongisa na moi mike oyo l'état zo pesa biso mais ezoko akakate. Tenga na l'état gouvernement azo en charge vraiment beko na biso et surtout ba politiciens na biso oya kwangu. Bazo beko en charge vraiment ba le kakaba mona ba conditions de vie ndenge bana bazo kendo tanga. Vraiment ba s'investir pour na beko na biso oyo. Vraiment to ko souhaiter ba politiciens ba tia maboko. Batia appui na ba désir na biso bazwa vraiment ba solution et koya na bino vraiment eza la solution na école oyo kokoma tina mboka ola kasongolunda eza nango majite toyebi même nzela ezali mabe makasi mais esengeli na ba autorité ya kwango boye ba kosunga éducation côté oyo po éducation yango nde ezali jeunesse ya lobi awa biso esali pasi komona école ba état oyo yango tobetisika mbonda. Magazine Bonda Ekolo ezali magazine d'actualité aza kobenga na ba leader nyonso boya ko présenter ba vision na bino na caméra. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religieux, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pe o batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso ba omona Congo ezoke na ndenge mususu. Ba mbuye jeunesse ma 20 000 30 000 ke votenga jeunesse asu na tawana ta ozo polo no lati ozo mona tina poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être ba ndeko wana place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boye o baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya dina débat mobimba. Toza ba formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Na sport boye bake François Kabulo ministre ya sport et loisirs a félicité ba Léopard pour la victoire contre les Panthères du Gabon Tolanda Rachidi Mpangi na reportage. Après victoire écrasante au Léopard, la République démocratique du Congo a démontré qu'il contre les Panthères du Gabon par 2-0 na France-Ville kuna na mboka Gabon. Na cadre ya 5e journée ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations, oyo ekobeta na Côte d'Ivoire année prochaine. Pour na ministre ya sport mwana mboka François Kabulo a remercié ba Léopard pour balakisi en face du monde que baza capable ya kozala qualifier pe ya kokende kozwa coupe na Côte d'Ivoire. Pe kozonga na mboka Lumumba. Léopard azali premier na groupe na 7 points.
oyo eza ko rassurer pour na ko continuer compétition match ya 6e journée pour na ko luka qualification et ko betama na mois ya septembre contre équipe soudanaise. Léopard oyo azali premier na coupe na 7 points. Oyo eza ko rassurer pour na ko continuer compétition match ya 6e journée pour na ko luka qualification et ko betama na mois ya septembre contre équipe soudanaise. Bravo pour na ba Léopard po balakisi le kumu pe monene ya République démocratique du Congo. Nanzele ya Côte Sébastien de Sabre tozali kolikia ke équipe ya Léopard eza kozonga na puissance nango kaka ndenge eyebana na Afrique pe na mokili mobimba ke RDC eza mboka ya football. Biso tobetisi kaka mbonda. Tozonga lisusu na sport esengeli boyeba ke victoire ya Léopard face ya Gabon esepelisi ba Congolais makasi boyoka ndenge babetisaki mbonda. Oui, vraiment, na sepeli makasi. Tous les joueurs, en plus, coach a félicité. Tout le monde peut classement na sala qui vraiment va bien. Surtout le coach Fisto Kalala. Vraiment apporté un plus. Magaza il bandamboka vraiment donc tout le monde qui équipe vraiment ils ont vraiment félicité tout sepeli makasi. Et ça la rabiso c'est ceux qui équipe ya biso ya mboka ils ont gagné. Et ça la bien pour les Congolais nyonso. Tous en pour ça et sur wana te qui de liboso président Fati na ministre du sport Kaboul mona Kaboul a soutenir pendant la bien nyonso. Le paraison a so cimenté to de liboso en plus tous à la qualifier. Mais dans ce la match à lobby malheureusement les joueurs na biso abeti ba mabwakiro te. Ba mabwakiro ba melaka na ba melaki yango te. Mais na féliciter bango. Tokozala qualifié par rapport ya mboka na biso ba soutenir coach na biso azala kimia. Soki coach aza kimia, ba joueur baza motivé en tout cas makambo nyonso ezala pepele. Tolanda rubrique na biso tolingaka mingi pona nini boye avec Benjamin Kilunga. Nazo yeba te bato nyonso toko voter bako sala loko moko te. Bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye ya mwana nde kitoko. Papa pona nini basi amike bakoma rare na Kinshasa oyo. Eza kaka pasi. Kolandela baninga influence. Yango ezobusala ke batu babomana. Ozokende oluki muninga vimbi peut-être yangai eza nango original. Okolanda ke yokoma lokola ngai nzoka. Papa, ya minene ba kome bele pona nini? Ba misoso ba mela vitamine. Ba misoso minene na bango eza ya kimia papa. Ndo somo na minene ko kama na yo angote. Musoso bagisa mwambo mana ye. Musoso pa mukiali ngati kala na taille na ye wana. Bon à part ça, le comme si le bâti na compte à basi. Donc ba comment mela ba vitamine et les kiming. Bazomo na ce qui a vendu mukie, a mona ka ça ne va pas. Kavimba mobali benge yakacha litoi. Caricature ya mokolo ya lelo ko kontiri tiri ya beteli biso lisolo nini Igrid Mateta. Likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango pe idéologie oyo koko tiri tiri jesi jemba abete biso mokolo lelo bino moko bomona surtout bamibi o bamesala koyiba bamama basaki bakabelo to pe biloko na ndenge na nzoto yoka ndenge esukelaka bango mabe. Moyibie mama saki na ngai ekei boya mbangu. Moyibi oyo ayibi mama saki kokima akutali pe na bayaya bazaki na kwa yoka ebela bayaya kutu ndenge nini badeside mpo na ye. Kuluna yo moyibi toko kutumba yo okokufa lelo zela biso wana. Totumba ye libela. Bayaya pe badeside bakutumba ye po aza kuluna a moyibi akufa lelo suka 1 litre essence pesanga te yango na pe na limeti batumbi moyibi. Mais esali pasi makasi na décision bayaya bazwaki po bakokaki jamais kosala loi bango mo parce que tokosenga na biso mbona ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ye te mais esengeli komema ye depa na la police la plus proche po bango nde bakoyeba kojuge mpe komema ye na acquis de droit yabo esali pasi yango yo ndeko mobali tika via ki moyibi tika via kuluna
Tandenge suki le maboka bayaya esuki mabe makasi awa penza biso tobetisika mbunda. Abotami mokolo ya lelo yena ya magazine na biso ya mokolo ya lelo. Merci na bino nyonso ba fidèles téléspectateurs parce que bozalaki ebele pona kolanda biso. Bon continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel. Yango ndeza seul moyen oyo bokoki ko soutenir biso. Bo benga biso pe na numéro oyo eza affiché liboso ya poste téléviseur na bino pona koleksa ba page rose pe ba événement na bino ya ndenge na ndenge. Na sima ya caméra eza bongo Benjamin Kilunga na réalisation Igrid Mateta pe mutasimbi édition ya mokolo ya lelo ezali Pangi Rachidi kasi na bosani les grands DG valables Alain Dewa ngana bino to kuta na mokolo ya sima soki Yesu Kristu akozonga ti.